Merci na confiance, fidélité, botondi ebele, tolo bane bandi, benga bande kwa poto, yo zubiso nanzela, benga epse monsieur bandi, lelo baga ezate tolo wabo solo. Biso toko tika bande ko mboso te. Ba spectacle na bon na moya lelo élection zo sala et sala matin école contre démocratie. Te toko boya 2023 il faut to voter. 2023 faut to voter ba animateur ya sika. Population aleli mingi, population sana nzala, population zo kufa mingi. Tama mbese mine Équateur soni. Les gens sont en train de marcher bobo mi bango. Ukama wana pasi ki uwe kimbangu waza wapi otabwe mambazandu pasi otabwe ram pasi social la population pasi mino pasi ndele roto to beta masolo to vandi sabna makanisi pour l'intérêt démocratique Alain Bikazali do salutula ali to ko manyola na bosolo na bosembo ba le 29 octobre ba osala meeting na Sainte-Thérèse Magoloba. Nous avons vu c'est le même pratique au monde na mamba Kabila et on peut tout monde na mamba Yandego Félix so peut exemple te yo komi oza contre biso te mais on a vu même c'est que j'ai décidé ndeko mbika mbote mbote na bandeko balandi nyoso bazui libakwa kolanda biso na pesi bango mbote na pesi pena ndeko nanga tozo lelo tokutani pour ko partager makanisi na plateau na bino mbote na ba technicien nyoso ba héros dans l'ombre ba salam sala pour tout monde na bandako ya bandeko. Alain Bikaye, est-ce que dans les 2023 élection aux alateurs ezate parce que tina mo ya le blocage ezali est-ce que bino bozo banga ete denika di malongwa to bolinga denika dima parce que le blocage ezali niveau wana ndeko to ekolobela mboka ngaso na ne na ebona ekolobela mboka ba individualité to batu mboka liboso Congo biso biso to aka na Congo lokwa mboka Congo nzamba apesa biso alors pona kolobela Congo to ba intérêt à Congo feza likolo tout na ki déjà introduction na yo lobi nzala batu bonaboye makambo banda mona kala lelo ezo mona na mais soulever que mbongo na pe komo kota makambo banda ko mona kala mbongo zo kota na niveau nini mona makambo banda ko mona kala le roi aime so décret le roi corruption et détournement bien public lelo komi mbongo à l'état au meki ko simba il va causer un problème. Vous avez un problème au coup d'un soldat du peuple. Gendarme de la République est derrière toi, Julie, à Lingate. Naïjef Mobimba, sous l'impulsion à chef de l'État. Tout ça, c'est pourquoi? Pour améliorer les sociales et à Congolais. Ce pays a été géré comme bien privé. Le roi, il y a Kingaka, il y a Komisaki, Congo, le roi bien privé. Le travail que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, ndeko journaliste photo ça peu publicité d'amour même les lots batna to monité mais lobby tout le monde parce que les lots est-ce que faut expliquer peu bandeko depuis mois d'avril si les lots to commis dans mois d'octobre finances publiques ils ont matin finances publiques ils ont matin résultat ça na sanya population finance résultat zo benga et ça le quoi mutu ce pays et ça qui a ta par terre les pays étaient dans les trous nakata profondeur et là c'est comme si baboa kelo singa bazo benda mais le roi mona mokili bote obimina moni moté olobaka ki et le ozo kantaka oza libulu mais nazo ibisa OK élection et kozana 2023 parce que tout moni président actuel président Tshisekedi a un nom et à défendre et non combat politique ya papa nae il a à défendre honneur et à famille, et la famille politique ou biologique, il y a son défunt papa. Il faut attendre. Mais n'a pas quand la côte, faut présenter, n'a pas un journaliste le royaume, n'a pas mec à fouiller to côté investigation. On a une investigation parce que vous avez biso ba journaliste to zakana ba kamsunde côté na ndeko boé, to lobi na plateau mais na solo to betapé hors plateau. Na mega côté ba journaliste, so trouver que l'entourage du chef de l'État et la famille politique n'est d'aller pas déterminer pour qu'il y ait une élection en 2023. Avec Denis Kadima toujours dans moto. C'est parce que Denis Kadima n'inspire pas confiance. C'est ça le problème. La confession religieuse babalé. Ah voilà. C'est ça le problème parce que les lots sont que moi qui père spirituel. Tobenga bango mingi bassin église, to ba père de l'église. Il faut basa là-bas sauver honneur. Les lots neto ebele ki bango. Les lots va commencer à politique tonine. Parce que so basali na ba caprice so ba osala. So balandi po ba so ba boy Denis Kadima.
bango o ba oponana so pe les six confessions religieuses pe baboyi to kende tuab nako na komo temwana des confessions religieuses on a donc na chale peuple il faut toter la bango pe na l'histoire bien bon ba rencontre tout c'est ça moi qui na molili o ba yebisi population peuple congolais c'est comme si ba comment jouer rôle et glissement sans quoi sa population parce que sont allés ba jouer et d'ailleurs au même pouvoir na glissement donc ça tout la babine na moya le faut aspirer confiance na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo de kombika le beza journaliste le kola yo alors bien te finance publique na biso misolo ekoti abi Félix n'a pas droit à l'erreur combattre en 7 ans l'itata na ya démocratie ya gestion orthodoxe et sengeli ya memango tina sommet ko démocratique mituna mbala mutuna misato alors même si la lingeta au sala mosala ndenge longo bani bozobo ya ka po ani denika di ma élections en 2023 mituna tunyo. Merci beaucoup. D'abord on a pris mbote pour passer en mbote au PC ndeko mon frère na mbote na PC mbote et puis merci pour la circonstance mais là on est dans loba balobi qui exemple où taka likolo et puis ce qui point de départ moi on a déjà bon ba mikolo ba pas ce qui nous était etengama écoute kala jamais ko za redresser à moi que bobuka yango Félix point de départ ezaki mabe ce qui moi je ne crois pas aux élections en RDC parce que contexte politique en Mboka na biso contexte plutôt en Mboka na biso notre pays a un problème politique notre pays est occupé on libère pas un pays occupé à travers les élections surtout qu'il y a un contexte wana ngato na kosala débat na bandeko nyonso mais ceux qui okende na logique à l'élection Mboka na biso kozalaka jamais sauvé to biso notre Félix azwaki pouvoir mais pas ngondenge nos émissions to bana bosolo bosembo pas sinanga ezalaka nini na 2011 tous tant que vous avez une ignorance on avait soutenu les Tshisekedi 2011 tu as une ignorance avec toute sa liste de 37 ans quelle est l'ignorance l'ignorance à quel niveau dans ce là j'avais écrit na discours na combat ya papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba paix à son âme mais tant on a yaka pour comprendre que vieux abando ça la cop na yé à ça là qui fausse opposition et puis vieux au même que ngai na 2000 pour na faire comprendre yo na 2016 mandat ya Joseph Kabila ici là le 19 décembre plutôt 2016 ngai naza na cachot ya casier judiciaire c'est de là que j'avais appris que tant on ba démarche ils ont ça les mapona ba corps ya dialogue à Saint-Sylvestre que le messieurs au abimisanga na cachot on a attaqué un des proches il y a Joseph Kabila un de ses gardes du corps c'est un colonel que j'étais les noms pour des raisons peut-être de respect voilà ayebisinga abi que non yo na ba discours na zo apprendre que non tu es un enfant de militaire oza mo na biso mais dans la situation za nango ceux qui hors de kiti ba bi que non to bomayo na ba ba ke yo to sacrifier na casier judiciaire na ba condition na ba réalité ya kuna alors binanga bino bozo bunda bolanda mutata wana so ka pesi mon d'autre bobina balabala na ministre na lo banena Joseph Kabila bazo lo balangage bon pour baolia sani moko okomona d'ailleurs akosala déclaration contrairement na oyo bino bozela ke na ko pesa mon d'autre population bobina na balabala et kozala ke akalme bino et Kabila comme président de la République même après le 31 décembre 2016 donc le 1er décembre 2017 Kabila azala qui peut président de la République jusqu'à ce que avec organiser ba nomination o ngala ko benga yango na lobi que no point de départ ya Félix Tshisekedi mabe et puis idéologie na bango ya IDPS ngala ko yakana yango te soki peut-être que ba convaincre biso ba convaincre biso par rapport à combattre idéologie ya IDPS résultat zanini na 3 ans na bango na sommet à l'état congolais résultat zanini ils ont un bilan de front à présenter dans ça tout là on a ligne de compliqué les 3 octobre 2021. Oui, que les 4 selon programme d'abord fallait pas dans la classe. Est-ce que les syndicat y a enseignement bah tout ça la déclaration d'abord que nos grève bandi lobby na 5 heures grève bandi. Tous ces loups à causer qu'on ne kotangisa ils allaient haute trahison n'a pas non. Oui pourquoi? Il y a sa population. Même ministère de finance on dégonanga confrère nanga mbika oti koloba. Il y a Nicolas Kazali qui essaie déjà ba mbongo tout ça. Mais sont prêts pour organiser l'élection depuis le mois d'avril même mbongo ngeza. Ça c'est le E2D ngana mona soda ngala kolina kamba dading la villa 350 obi ke tata nanga kufa Félix président de la République tokei état major général poto bunda to senga ba moyen hein to informer ba que non papa est décédé tokei ko senga ba moyen mais mokonzi wana na otanga pe kombota lobi ke bokene ko defa mbongo bokunda tata na bino bongo armée et kozongisa. Donc ministère de la défense et kozongisa tala niveau et puis ba dossier ba kaya bongo ezaka ekomela kaka bisote famille na bisote ba bana ba soda ba orphelin militaire lelo et belé bazo lela lelo ba maman veuve militaire bana salaire à combien bazo zo à combien 30 000 francs congolais équivalent à 15 $.
Ozomona. Ce qui se passe dans le camp militaire, Lélo. Tout le bagage, non, ça marche. Même quand ça ne marche pas. Tout ça, ce ne sont que des flatteries. Ils en ont battu mingi pour peut-être, bon, non, on va battre pour Bachaïka, mais pour se faire valoir ou encore pour que à la baisse naïe, à regarder le bagara, à regarder la jalelo, à regarder Fati Beto, tout ça. Bisous nous te regarde Fati Beto. Tu es bien, n'enga zalaki nommé, tu es bien n'enga nazu pouvoir n'enga nazu procéder. Et voilà pourquoi. Non mais de soit toi, net de maniola, ma soeur, pas dit pour ça est confiance. Confiance par rapport à quoi? Peut-être na confiance pour faire ça élève pour l'histoire pour vendre. En 2011, Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba abataki Kanambe littéralement. Biso to croyait qu'il nango. Tango azosa la combat na la vérité des urnes tout soutenir qui yango. Mais en 2018 comment c'est possible bino ba obo croyait qu'il na élection pour que voter. Que Félix a gagné na élection té. Faoul azosa la démarche na combat na la vérité des urnes. A commis haine. Comment c'est possible na mboka o bino bolobi boza ba démocrate. L'union pour la démocratie et le progrès social. Boloki boza ba démocrate d'abord. Que Moutabimi na balabala n'a pas droit naïe constitutionnel à ça la marche naïe. Tout ça dans le régime information, il a déposé sa correspondance auprès de l'autorité à ville et comme il y a la balabala, quelle humiliation. On a humilié qui? On a humilié qui? Je parle de Martin Fayulu et Lamouka. Kosimba ina nzoto ko menacer tout ça c'est de n'importe quoi pour vous dire simplement que bazana a difficulté à ça l'essentiel il y a vraiment bazo bomba na sima ba l'essentiel les alliés de l'essentiel d'abord les alliés faut qu'on paye ça ba congolais misala l'essentiel les alliés bana faut pas qu'ils déclassent batanga ba qualité enseignement ils la responsable l'essentiel les alliés faut qu'on paye ça congolais courant na mai l'essentiel les alliés ba militaires c'est tout ba bazakuna est-ce que état de CGSL il faut qu'on foute ba mbongo bazaka na $20 ya prime salaire à 60 000 francs congolais pendant que mukonzi na bango Félix ça na salaire à 2 70 000 $. L'essentiel les alliés qu'on sécurise Mboka. L'essentiel les alliés bana balia. L'essentiel les alliés tout vivre librement. Et bah problème à Mikem que les Mboka na biso ezalate. Mais vous privilégiez l'accessoire. Au monde gangster, premier vice-président de l'Assemblée nationale Abimina Balabala à Tobolo Bapina Bato. Wana Togolobani. Togolobakeno donc vous êtes des démocrates. Et donc en quoi vous différenciez Binana Joseph Kalo? Tu peux régime Yakabili. En quoi? Pour vous dire simplement na minuto ndende kombika lobi pozwa ozwa kanyambongo l'état il faut kobanga makasi est-ce que ozambongo à l'état kobanga makasi pour nité ko banda ko sala inspection na yé na présidence de la République il y a des choses qui se passent là-bas tout le monde a qui bakangaki ministre santé azaki na prison quelques jours et après azawapi Jamal azaki na prison azawapi. Oh mais Jamal en prison? Azan en prison mais mbongo ya détourné à Sazongi Siango dossier caméra où en sommes-nous? Caméra azala en prison azong saki déjà. Non mais caméra est malade caméra azobela malade ni yo za proche à caméra solana caméra très bien oza journaliste oza na ba relation na caméra o solana très bien to yebi tu travailles biso na presse ba né déjà l'équipe belé yo za o imposition caméra lelo caméra azawat abela malade ni pour vous dire simplement que basé en principe, il y a sacrifié l'essentiel au bénéfice de l'accessoire. Merci beaucoup. Moi, qui dosta technique à ça, caprice belé, bande gros type, mais il y a pas trop excusé. Et ça quand on a besoin, bon, on a besoin de temps belé. Combat idéologique pour pépa maka ses alliés. J'espère qu'il m'a envoyé ça là, il fallait qu'il. Réaction sur l'agneau salobi, abino, vous avez beaucoup de problèmes à régler dans l'école démocratique. Vous avez tato l'auto, déjà le logito en soi, na sebo le gozate. Ndeko nalandi ndeko religieusement mais namoni mbalamona na makanisi nanga eloko moko nganga nzambe abeshola lobaki pona bandeko la muka ke e baza ba extrémiste ndelo na komosante extrémisme ya bandeko e komoke non ndeko na ebité quand il dit que akwayaki na papa Tshisekedi na 2011 et pe lelo na sima Pélo comme singa journaliste de son état né na ebele à quelle place bakanga qui est en place à ba service à sécurité voilà service à sécurité n'est pas et comment il manipule il s'est laissé manipuler un agent de sécurité à ABC ngapu ndabana ka sake déclaration autant déclaration papa Tshisekedi ya salaka a lobele ngote akena makamso pour moni lobi ya sangi makamwa ebele ebitni comment yoko de ba service à sécurité et yem tabimisa bi ke tala bo Tshisekedi na kabila ba lo ba langage moko yo ndimi po ba bimise na boloko ndeko ko se laisser manipuler te facilement webi na mboko prompt na mboko Mobutu Kabila ils ont utilisé ba service et à sécurité et à renseignement contre les papas.
Et puis ils ont tanga ndeko mais par respect et aux autres ba kombo msusu na ebi oto bisa momo kwa msu base pour na bande kwa poto ba sepa na yo ndeko kwa papa Tshisekedi okotanga kombo na avec les GT nyoso bongo te ndeko okomo kotanga mudu papa Tshisekedi avec les GT bongo ondimaki komba na e bona bono non mon confrère je n'arrive que prochainement faut baba kombo msusu na ba msusu même ndeko failu ndezo babongo aza congolais na combat politique. Avant tout le temps, tout le temps, mingi. Nazaka moi réserve na katsanga. C'est pas seulement parce qu'il y a pour opposition contre Tshisekedi a commis Mutupamba, na ba Fayulu Seki, Fayulu non. Il faut éviter ça. Tshisekedi a icône politique congolaise. Pe amena li potokoma o lelo tozali. Lelo so komi na franc parler ozo le kana télévision zo lobane zo lobaboy. Ndiko nani asala bongo natango mobuso tozongi tozaki biso nso to eba mike okolo baboy canal kinyo pas longtemps natango kabila la voix d'Isaïe te tokena na canal kinyo tina suka bakata bino signal combien de fois oko tenir langage à bongo émission opeleki après pe signal etikali combien de fois vous vendez na chômage songa na sujet il y a peut-être on a sujet makamde ko bina réagir à chaud il y a makamna zo ipsae na bimina te nga nazo kota te na yona ibisi na bande na bina ekolobe batu te to na ekolukana se pesa batu te na ekolobe la Congo na ekotesa batu makambo ezo salema. Est-ce que vous savez que bato ba ebi parce que batu mso balanda politique te basukaka biso ba événement zali ba marche ba komontele ba o ba ki politicien mo alobi mais biso to landa la politique na 2000 je crois bien 2011 ou 2012 gouvernement Muzijo Ndeko Lambert Mende au Malanga président ya hydrocarbures ministre ya hydrocarbures à l'école assemblée nationale à lobby je crois bien Ndeko Kamere mutadai président avec ceux qui président assemblée nationale to Bemina je me rappelle pas mais à l'école lobby que ils ont un pétrole na zone d'intérêt commun bloc 14 Oyo Angola exploitaka déjà. Ce qui Assemblée nationale na biso ba pesi ndingisa ba signé ninyona mbongo ekobanda kokota na libenga l'État to na caisse ya l'État 700 millions de dollars na mbula budget na biso ekomata. Ndeko tunanga nini? Lelo après ce qui 10 ans 11 ans. Ce qui est na trésor public, tu ne trouveras pas aucune trace. Il y a même $1 et outina bloc 14 na zone d'intérêt communautaire. Ata $1, je dis bien $1. Nazik bon. Ata $1 ezati. Mais batunye so babana ko kende kuna. Ndeza boy batindi biso ke to kende kuna to komi gouvernement angolais yo en charge. Ba vandisio. Le roi batwasi obungisaki bolingo mboka patriotisme. Ba pesio 50 millions. Bapesio 15 millions au Bossanio sacrifié Mboka. Voilà Mboka ne komela. Talande ba toto bano kasaki ba konzi ba komi. Mais le local na comité olympique boy problème. To koya na to beta pour. Koti ça ga koti ça. Na si ça. Et là on a le belé très important shit na monde. S'il te plaît mon frère, même temps d'antenne. Koti c'est le comité pour olympique. Kuna kanya ke yali. Maintenant nous c'était wana. Délégation ya Suka. O ekeza qui conduit na ndeko ministre Didier Boudimou. Ake Nangola. Ba président de Sobaleka qui va venir négocier Nangola de l'État na individu. Ndenge mobuta négocier après Nangola, ndenge ndeko Kabila peut négocier Nangola. Lié individu. Il y a bloc 14. Bloc 14. Mais babi bloc 14 on a besoin ngambo Angola, eza ngambo na bino. N'y a pas de problème. Ndeko Boudimbaké. L'État comme a s'imposer pas question. Pas question, faut tout renégocier, ba contrat, ba clause signé. Ba ke ba sali, ba venir na signer contrat de partage de pétrole. Il y a production, contrat de partage de production à 50%. Nangambo gouvernement congolais représenté par Sonidroc ou Sonidroc. Cohydro. Bon, c'est Cohydro. Voilà, c'est ça ce qui donc Cohydro. C'est Cohydro, papa. Cohydro est le moi et comment Sonidroc. Sonidroc. Cohydro est le cas changé déjà. Et côté kuna Sonangol, Bakaboli. Pour la première fois, dans le premier trimestre, il y a 2022, il faut négocier, pour signer une commission mixte. Ah, on a RDC na Kinshasa. Liboso biso a Congolais, tu vas au Kende. Qu'on s'agénue. Il y a un Congolais.
tokoma ko vivre le roi na kata libulu moko biso moko. C'est comme si vous êtes dans un quartier. Na lopango na bino bokopera na voisin te bokopera na mutute boyebeni te bino bana batute. Mais ba voyage au président de la République a ça la bota la bafui nango. Aujourd'hui Congo a que négocier na Angola. On peut-être qu'ils sont bon meki ba bi bon mekate kuna bon mekate. Ba iko renégocier, faut ba na partage. Mais ba personne Angola budget Angola na combien? Et comment il va 32 milliards. Mais mon bimara na production ni na toujours banda ko 50% 50%. Bandeko te tikana tanda ta lobby mingi de kwa lobby mingi to peut-être dans les années et ce qui les lots makamwana otozo ça so ba signé la 2022. Est-ce que boyebi ba répercussion aux anakati social et la population congolaise to président o ya sima ya Félix Tshisekedi a bénéficié là aujourd'hui to comment revenir to comment état avec Tshisekedi ndeko to ça peine à bonne foi to ko la population tike o te loko ezate Tshisekedi mboka ezo occupé na banani Tshisekedi to ebi tata na bango Tshisekedi to ebi mama na bango Tshisekedi ana baninga tekene na ngiringiri na veni Nzombo okuta lokongo tata na bango ezaka na Tshisekedi bango l'action na Tshisekedi Félix abanaki ko vanda ko lala place na OK na veni Kingabo okuta famille ya ba mama na bango ezana OK kuna soke plus loin to ebi biso tout Tshisekedi tozaki na Kinshasa Tshisekedi na ndeko Fayulu c'est ça bato bazo ce qui ça pour passer malo ba biso ba ke pembe na ndeko Fayulu kaka na makambo ya élection 2018. Est-ce que ba Congolais boy ba ke Tshisekedi na Fayulu bazali ba pire massa au moins masolo akati o bato azana ngona ba masolo akati Tshisekedi na Fayulu bazaki bongo bazaki bongo Tshisekedi na Fayulu ba politicien te ba kutani kaka o na ngam na ete o na ngam ba bazaki ensemble ba massa. Merci beaucoup. Alors mais ko so beta lisolo Fayulu na Tshisekedi vous en réserve. Merci beaucoup Soukana. S'il te plaît même ta dosta lutula okinde kwa lobby abi lelo nkite ko ko démocratie ata mokonza mboka o ya sima Félix mokita nae a bénéficier c'est que Félix a posé comme des bases comme des fondements abi bobanga gateti o voyager pour l'intérêt ko le Congo démocratique. Merci pour la parole. Nalenga ça la rectification le comment il y a mi balé plutôt il y a liboso nazala jamais membre à la Muka nazala jamais fayoliste. Je ne soutiens pas des politiciens congolais. Je suis un Congolais oyo na par souci hein il y a na compassion mboka na ngai na otani mboka na ngai kufa nde mboka na ngai zali occupé c'est comme ça que na tellement na baki non et na rectifier le comme de gaoti ko lobana bi que non eza ba service de sécurité de la venga cerveau ça c'est faux il y a mis ça tout na bandaka ko loba oza confrère na ngai ya ba ne ebele Kabila tangwaza na rage na bandaka de loba nombre ba arrestation o ngai na kutana nango na ko loba te nzoto ezali ba défaut eza ba effet de déjà mais ba service o ba olanda na ba menace ya colonionso bato ba yebi mutu nanga soko tali eza ndambo mutu eza ndambo oyo ba Tshisekedi oyo eza récent en 2021 le 23 juin 2021 nyonso na pona Congo. Qu'est-ce que je veux dire par là moi je n'ai pas insulté papa fait papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba et ndeko azana qualité azana droit ko loba nga pété ceux qui n'ont loba n'attendent combat papa Tshisekedi n'attendent sous réserve Tshisekedi nabi fota na ba s'il te plaît Tshisekedi était qui par rapport à Liaou Tshisekedi était qui. Je ne parle pas de M. Etienne Tshisekedi Amouloumba, je parle de M. Etienne Tshisekedi Amouloumba en tant que politicien, l'homme politique congolais. Pour na bateau, oui, bateau wana nyonso ba soutenir l'idéologie naïe, ils sont libres. Ils sont libres. Mais par rapport à mon père a travaillé dans la armée, il y a Mobutu et puis a beaucoup fait récemment a travaillé dans Kabila, a travaillé dans Kanambe. À travers mon père, à travers l'histoire, à travers l'ouvrage etikala na travaillé, na zupeta on travaille pour collaborer na ba ancien dignitaire à maréchal. C'est de là qu'on a comprendre comment est-ce que politique à Congo est en bolaka. Il y a un lobby qui n'a conjugué Tshisekedi n'a passé, j'ai rêvé. Le gars va rêver, il y a le même de Konangai journaliste à la position na que non azana il se paye Carole azana t-shirt mo ba comment l'union pour la démocratie et le progrès social na kata chemise nae a petit couleur nae bravo coup de chapeau il est libre mais seulement que nazo ko salisa e pona ebise que non de Konangai que nzela oneza nzela malamu te na kata IDPS eloko moko ya malonga okozwa kuna te parti politique vous a dirigé par M. Kabund aza modèle te parti politique vous a dirigé par Kabuya baza ba modèle te un secrétaire général ya parti politique la communication ratée par exemple et résumé bimina monoko na yo peut aussi observer au constatant plutôt ya mi balé sur tala comportement na zalaki
yes et à lobby pour la communication ratée na kata chemise na Pologne nazalaki na 3e anniversaire ya MLC na GB na GB namoni omonaki entra kabuya omonaki bagarde nae oidentifie bango ngala zaka na curiosité ko koyeba pe ko comprendre voilà nani o azana droit otambola na bagarde présidentielle pour vous dire simplement que bilongio azaki na bonga na ebi bango baza ba militaire ya garde présidentielle ngai personnellement na ebi bango parce que mokonzi na bango za vient nanga débat wana te dos ya wana liboso ya mibale nazo l'action comportement ya batuana so tali comportement batuana bande kwa IDPS na ba cadre na bango au mona ke bazaki préparé même Félix n'était pas préparé pour diriger ce pays voilà comment et pourquoi il est en train de tâtonner à tâtonner na niveau nini ngai faut pas preuve mais élément c'est possible de ça minembo les enterrer mais eloko mo ekamusanga etikangai tango auti tourner dans la Belgique a commis awa bazo pc rapport albi que non j'étais pas au courant un président de la République garant de la nation garant des institutions premier citoyen il y a République albi que azaki au courant nyonso ya ebaka merci beaucoup tala ka ba comportement OK de gauche à droite on a toujours des bêtises na ezo l'Obama peut se régler tout autour il y a combo ya président de la République merci et avec ça to lobani merci beaucoup est-ce malembe ka deuxième sujet parce que to kende malembe na ochité deuxième sujet za boy tout le monde ndeko ki basa maliba l'Assemblée nationale interpellation expliquer so bien fondé aram bongo zo kende ba osali na nini ndeko leli abi mambolo be salinga pasi na ko katena zo dans 48 heures taba ministre ibn bochara na gouvernement ndeko avant na répondre tikape na meka na au sa toilettage ba incohérence eza mingi na makambo ndeko lobby il faut tokotika ngo boité na mito batu eloko liboso na téléphone nanga nazana ba image ya ndeko kabuya na kopesa ngo ndeko soki ako ilisango ninge monsieur zo le kaboye ala ki po botala ba garde républicain wa zoloba bazabi alors que c'est faux nana mege ba da période mbokezaki na mwa mobulu bandeko na baya ba pesa bango chef de l'état na sepela na général Christian Chiwewe na nini moko asalaka ya ba na parade moko asalaka na ba garde république aipsaka bike ba garde république bazaka pona sécurité chef de l'état na famille nae na batu nae c'est-à-dire quoi chef de sécurité soit chef de l'état soit mon dans la sécurité nous abondé quoi même ndeko ndaza bo chef le roi commandant suprême à côté de l'eau basoda nae ba sécuriser où est le problème mais basoda na balongo la ba policier bazali nazo de la ba balongo la bango non le pourquoi te okosi s'il te plaît tikana loba so lo bien nini anniversaire ya MSC Zaika jeudi passé ezai calamité mais makamona ko ngo basoda banani président retiré batu atikela bango ba policier ba censé ba protéger ba civil na tamoko bo mkuse mais tala ndeko kana ko kabez na internet net mis bango parce que tu peux dire que tu ne soutiens pas la muka bonabo mais langage na yo na makamo sala au sentir sympathie n'est pas pour ndeko Fayulu mais pas tu sais que c'est un diable mais pas Fayulu c'est un Congolais qui marché bonabo mais tu sais que non yekutu c'est un balabala aussi peut marcher yekutu yako ça elogoté na Congo ça elogoté ndeko il faut pas s'assumer. Et on ça, bien la lobby qui n'est pas défendre la République. J'ai vu en Tshisekedi la volonté politique de faire changer des choses. Et je l'ai vu à passer dans la acte. Les autres comme on est babiso la Congolais. N'a l'autre comme on est babiso que ba détourner 50 millions, ba détourner 150 millions. Et ba ni Tshisekedi et ba naki ko ça ma banda kala. Totika ko ebate. Mais aujourd'hui nous la population Tshisekedi a dit que contrôle citoyen. Moi et toi nous avons les devoirs. Il y a ça la paix contrôle citoyen. Il y en a ce fait bandeko il y a eu des personnes sur le bana. N'a fait ça bango. Malgré bana pouvoir ba contrôle la contrôle wana peke depuis na ram bongo ba okata biso wana te o ram nga na ko soutenir ram te ce que big nga na ba intervention nga tout na tika jamais mais on a li sonini ministre Aleki après c'est expliquer te ministre beta côté qui va ça aéro combattre vision Tshisekedi boya Tshisekedi ça nga na ko se cacher te na ce que on a ni ba intervention na loba ki ram et escroquerie tu imagines et da ba makam tout total aka tout un temps façon boke ezaleli façon population ezaleli loi oyo
to eloko boye to ko sate tozo bundana pendant que Tshisekedi a bunda pour makambo ba siogele nana pesa en population te mais ram ozo botola parce que to bi population congolaise atika la kara na téléphone na ko zana tina nga dignité na bengi ndeko kabela nga bo ndeko de ampiaka tindela ngani mais oche eloko ba bote population mais aussi longtemps que le chef de l'état c'est pas pour na ko ki sa ba promesse o ala ka population mais makambo ezo ki na na kota po ya ba intérêt population qui va sazo elisa nini na Simona je vois des intérêts yona ngakane na senga IGF j'ai toujours soutenu ton combat na isaka yone na senga ko ke OK na domaine sport ke ndepe olandela na makambo aram olandela ram nini na ram wana olandela ram ndeko na ki ndeko alobi eloko moko na bosana ki ko websa eke ndeko a soulever eloko moko alobi ke atindi IGF a ke ndeko landela na présidence mais IGF a na présidence pour la première fois. Et puis, il faut reconnaître ma campagne. IGF fait banni la Tshisekedi. Mais Tshisekedi a coupé ses impulsions à IGF et Inspection Générale des Finances. Et ça là, il y a bien mot. Namboko yé que IGF fait ça. Et ça en plein rôle. Mais Tshisekedi doit faire son plein. Til à niveau que baké au sala pour enquêter la présidence de la République. Ndeko makamabo tolo bakake Tshisekedi yango azapamba aliki Congo tendeko. Extrémiste et comme kenani non, a soulever pomme na ebike bandeko Jean-Marc Kabunda Kabund nandeko Augustin Kabuya ndeko obasali aye na ba sous d'autres cieux bato kwa bango il faut nation vendre l'état comme na bango comment bato ba la stratégie ba communication raté ndeko alobi ba trouble fait bona boy après liwa ya leader na bango autre te bin Afrique na mboka na biso ke kolobo so akufi bo ekufi bakoki ba arriver comme ma parti na au pouvoir. Nikolo benga bango ske ba ba tupam. Non, Augustin Kabuya na Jean-Marc Kabunda Kabou na yebi ke ba extrémiste na banani ba ko tika la kolinga bango te na ba frappa o ba sala etika la ko samate personne ne s'attendait à ça. Pe ko lo ba ke Tshisekedi a préparé na pouvoir. Mais nous voyons les actes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Tshisekedi a préparé na pouvoir. Merci beaucoup. Dans ce tout là, Ram on a vu le ministre Yabi Ndeko Kibasa ayeko abundisa nde vision ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état abagisi susu abi IGF fokota na ba comité olympique IGF akotape partout auti be présidence na moni logoté mais dosto yo confirmer la présidence ko batika moni logoté s'il te plaît tika koba eloko moko nganga na loba likambo extrémiste auto ba répétant 3 fois le discours naé abanaki ne bandeli même na troisième troisième parole plutôt pour la troisième fois à répéter Etienne Tshisekedi à Mulumba tout ce temps Azalaka Tshisekedi a évolué dans la politique à chaise vide n'est-ce pas il disait toujours non tozaka bana miki toyebi comportement na l'égard à maréchal bien que zaki fausse opposition zaki stratégie na ye anolia mbongo ye na maréchal parce que batata na biso bazalaka wana histoire ekosa la pe bisoté papa Etienne Tshisekedi à Mulumba azana omoni pona bato za complexe moko boye sala rabatu alingi ye passa la baise na ye alingi bacha e kato alinga diembela pour que voilà azo moi portion à pouvoir ndambo banango ba PCP ba sens ya pouvoir papa Etienne Tshisekedi à Mulumba a commis des bavures dans ce pays. On a connu papa le premier président de la RDC nenga kufila to yebi komba Tshisekedi des kati. On a connu ba martyr à Pentecôte nenga ndere ba kufila. Ils ont été pendus un certain 1er juin 1966 na Pongabi. Papa Etienne Tshisekedi à Mulumba, ministre, je crois, de l'intérêt, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a la décision, l'image des alitis, sur Internet, on a connu des choses, les cas d'Amboka, Etienne Tshisekedi à Mulumba, il était pour beaucoup. Et au jour d'aujourd'hui, confrère Nanga, que j'ai toujours estimé, aux extrémistes, Ram, parce qu'il est qui? Ceux qui te retirent à Combo, tu critiques Mouzé Azalaki congolais. Qu'on se le dise, Mouzé Azaki congolais, surtout critiquant Mobutu. Il était congolais, Mamba Kanam Benga na Lobakango parce qu'il a congolais. Mais Etienne Tshisekedi à Mulumba Azaki pe congolais, na qualité na yé. Il y a bango bazo kanisi la que non, yé Azaki danger, ceux qui nga ceux qui na Lobaka lelo, na Lobaka parce que moi j'ai été préparé par mon père. Tata nanga botanga Kimbanza Léon, yé muta préparé nga. Et puis na leki na école malamu. Ram, est-ce que Ram ils ont aventure à Félix, va aventure à IDPS, régime na bango, ils ont aventure na bango. Ils ont aventure na qui se ressemble qui basa uta wapi. Qui basa uta wapi. Azana parti ni. Azan c'est les frères et amis. Martin Fayulu na Félix
récemment on a vu récemment ça lobby hier mais ils ont ba né pour proche ne ba s'accorder vous comprendre mais na ba intérieur bazalaki bo été merci beaucoup mais là on a conclu pour dire que régime oyo pour na ba congolais ils sont sans espoir pour preuve selon programme calendrier scolaire le 4 octobre il fallait pas na classe mais enseignant déjà mais quand l'état ba na ba otangate justement problème ba condition de vie oyo eza na kambu fungola na kanko koloka mubutu kambumba kamba dadingi tokolobela yango te na 3 ans sur le but ça la ya Félix tokoloba nini insécurité za na mboka ba soda ba na salaire de santé ça c'est de n'importe quoi na 3 ans Félix so ba biba sala bilezate il essaie quand même d'énumérer certains éléments ndeko na éviter choses au vivre rapi na lobia na monde ko tsholoba le mot grave c'est une affirmation gratuite nazo rappeler pour na histoire bana biso Joseph Kasavu akufa na singini na chela kote chela toto zala kuna mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba Félix Tshisekedi mutu auto commissaire héros national a élevé na ba héros national pende ko pona ko honorer mémoire combat papa Kasavu akufa nini ngana journaliste le roi yope na kotika te bana classe ba olanda biso ndeko après ko sala coup d'état ne batinda e bazongise na mbuka na bango et la commune mboka na bango azo senga zo bela bazo poba ke de soin mobutu aboyaka ndeko babo ndeko akufaka na malade Tshisekedi atika au participer te kutu te okutu bakose la Tshisekedi wa vice ministre de justice ezali kamwa Lumumba ya Kasavu totangi biso ba classe na tika na yoki akaka lelo na plateau oyo ndeko lelo Tshisekedi bileza nini classe ezozonga lobby na landi ba syndicaliste ba lobby que le 4 octobre tika ko dérailler population mama sokola mona lobby na Togo a kende classe ba lobby que bazongi classe bazozonga ba syndicaliste ba sali ba pesi ba condition l'état sali ba pesi bazali bilan Tshisekedi na mi parcours lelo tokolo ba ke bilan Tshisekedi et makambo ebele salami beaucoup et beaucoup etikali pe ya kosala parce que mboka ezaki na libulu mingi lelo tokomo beta masolo ake ba régie financière so ba kateli bango ke ba kota par exemple 5 millions na 3 mois bango ba komo kota ba kota 15 millions nyonso na banda république etika za république banda mois d'octobre ti lelo ba banque na ba régie financière ba te record ya mobilisation recette né on a de sandeko faut s'informer pe avant ça la ba financement parce que justement président Kasavu bu malade maman aye komona Etienne Tshisekedi abengi Mobutu je crois en Allemagne sur une bonne sanité Mobutu aye bisabi que non na instruit Tshisekedi a libéré a signé document na pour attendre Tshisekedi a rejeté yango et Tshisekedi a fait ça ordre national bakata Kasavu merci beaucoup merci Nabil Masozongi lelo di baba na masolo ni la nation émission to na émission boya ai bai politique to bani l'histoire nyoli ba pesi makanisi ni encore na bota mabino merci beaucoup na meka moka rodilo Félix azo pesa nzela pour